bonjour monsieur, comment vous appelez? Sorry. Oui, ngai na bengi à partir ya Romfo. À partir de Romfo. Comment on Comment ngai Gabi? Gabi, ok. Na wuti fraîchement na mboka na kin. Donc makambu pasteur bienvenue à Zoloba a raison. Ok. Alors nalingi na loba boye. Concernant Kamere. Na mboka na toza na mboka poto. Même ministre so bakangi ne kobo en dehors à mariage na ye bakangi na concubinage moko boye na copine moko boye il faut démissionner. Donc Kamere a une réputation mabe na Congo to ye bien c'est un champion ko buma ba mabala ya batu ko bima na basi ya batu mabala. Donc ndenge babenga na tiese na quartier c'est un chevaux non partant. Vraiment, ce qui arrive à un jour président Congo, moi je dis, Azali dignité à la président Congo, wana à même na moitié domestique naie, à na moitié domestique naie. Merci, monsieur Gabi. Vous comprenez Coco, Ngai Gabi, je suis un grand kabiliste depuis Afdel Mosé Kabila. Donc Kamere, c'est pas un type azala digne à président Congo, puisque c'est un champion Yakubimana Basi Abatu Yamabala. Merci. Lobi wana makambe parce que yebi abaza kabiliste Gabi. Après c'est pas bien na East. Donc vous avez besoin bato babata mangate bozo bata mangana ba Facebook, vous êtes des aventuriers des comédiens. Boko no sala ba réunion na kati ba hôtel, bo sali réunion bo batami. Donnez-moi de sala réunion les amis de Jeanne Kabila ka mawa. Na beto le sala télévision bato bazo banga. Oh non, la télévision. Mais finalement, vous êtes comment? Il y a un moment où il y a 2-3 personnes, vous vidéo na hôtel, filmer bino, allez boti na kino na vous êtes des comédiens, des aventuriers, des assassins même plus. On a roloba. Donc vous continuez dans makambu, oh vous les gens sont en train de faire des choses. Parce que vous batama parce que pourquoi? Parce que batama a besoin que moni tout besoin de tous sur Facebook. Journaliste na Facebook et ça la mawa. Journaliste na Facebook. Journaliste quand il y a YouTube. Télévision est là, vous fouillez, vous batama. Mais qui va vous écouter na Facebook parce que si on est au collège là l'éducation bien, na ebi ke makamno sur les internet mingi za na ngolukuta. Mais ce que yo ça la makam na internet. Mais c'est que cela veut dire que ça le kuta. Bo ça la ba vanti. Mais tant bo ça la ba vanti wana. Aux hommes là, ils besoin déstabiliser Batumoussous. Batumoussous, ils ont à solo, mais à soloté. N'a pas de internet, batakini batala la pour ma camoza na kin. Na kin batala internet, c'était dans le bango. Ce sont bateaux qui ont namunde bakota internet pour batala. Mais la plupart, il y a population qui parle angoté. Mais si yo, biso batapoto ne to talango. Si biso batapoto ande si ko to ke la chef d'État. Non. Biso batapoto, bazoti na bino boke ne ko sa région ambassade bozo kima. Bozo banga nini makamutu ko banga parce que vous êtes des mauvais, des jaloux. Bolingi ko témoigner té. Oh non, je suis kabiliste. Oh non, moi je supporte. Vous ne supportez pas. Même des lobbies, oh baza supposé à supporter les gens qui font des bonnes choses dans le pays. Bah comme sous contre bazo bundisa, mais vous êtes des sorciers plus que des sorciers. Mais je vous dis makila ya bel ti lelo lobaka nazo yebisa bino makila ya mutu ti lelo ezoloba. Voilà pourquoi bokoloba eloko moko osala mezate bozala kaka o ba jaloux bozala kaka maigri bino na bino bobanda ko bunda. Alors président Tshisekedi yemo pa lobi ke ndenge za ngwana parier mutu mo otako bimisa mutu azala président ya Congo na opposition azala été. Donc bino tout boza derrière yé Tshisekedi. Yo uta siko
deux fois à la moto nzamba tindi. Donc président Congo ko za la ndengwana, est-ce que Kamere ya za na ba qualité wana? Nzamba tinda été impudique au biso to ko lingate parce que moi je n'aime ande Mobutu kotisa bango wana ba oya ba criminel bango nde basalaka ba mbulu wana oyo notre chef d'état zoluka ko sécuriser ko luka ko sisape mais siko ziana esabino lo moko siko bino bato bozana kisasa bino bozo komi bomba na bino po anini na ba minute des oliaka nie po ba mona ok non o luka o s'établir quelque part ozo souffrir ozolia nie na butu po nini osala mwa makambo moko boye yango olinga moto aliaka nie te azala pembeni na yo eza mawa yango ozomona ke bino wana nde bozobombaka baninga na bino wana nde bozotilaka baninga ba bino donc bino vous êtes des combattants bino nde boinfluenceaka bacombattant bopesa bango mitu makasi bozala na besoin bazala alors nga mpe nde nazali awa nazomelisa bango ka pema chaque jour alors nazala besoin bitumba vraiment parce que bitumba pour babi la vie c'est un combat alors je me combats moi-même parce que je suis sûr et puis nazolo bango à chaque fois ndenge zawa nazala besoin ba black té parce que congolais lingi ba mibamba c'est qui trop o tsheli la tshelo pe libaya alors tout na ba image ndete lobi ke Kabila zala biso ndozo tout soko lobi ko linga chef de l'état ozo linga muto linga chef de l'état yebaka ngo nzamba okango munoko wana un jour. God bless you. See you next time.